Voilà, ce parti, très chers internautes, Balandia Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout, de la France, de la Belgique, na RDC Awa, Bokomela Rabiso et Belé, merci à rejoindre Biso, na cadre ya rubrique na Biso Tolobela Kamingi, Masolo ya Mboka, Masolo Nini, Ezako Lekana Mboka. Alors, Lelo, toujours na cadre ya Kolukela Bino, information, te komona, Yoko ya ba cadre ya UDPS Mazali, pe na structure na ye, Babengi Yango, Bilombe ya Kinshasa ya Solo Azali, président national ya structure wana, et longo na ye, Toko Beta, Masolo etali famille politique nae masolo ni etali famille politique nae ezali masolo ya dossier ya ancien premier ministre Tshibala Oboyebi et commis déjà na cour constitutionnelle et sengeli nae vraiment alika na kosamba pona ba conseil nae oyo afuta kyoto baza ko réclamer jusqu'à présent indemnité assortie parce que ils ont travaillé ensemble donc bet appel isolo ya crise oza ko leka na UDPS. Vous savez bien que Jean-Marc Okabound a utaki ko longola Paul Tshilumbu mais les concernés Azali Kondimate qui a Longo Lobby, il est et il demeure porte-parole, il y a eu de PES. Alors Jean-Marc Okabound a nommé moi Namboka Simo Kalenga na poste wana pe ascendé poste wana en deux. Masolo wana Torobeta pe l'isolo ya moi Namboka Vital Camero Sengeli à comparaître le 11 mai prochain. Moi Namboka Mubenga Benglish, président national ya Bilombe ya solo ya Kinshasa. Oui, ezali bonjour d'abord. Na sepeli ndenge boyeko talangai. Association nanga ezali Bilombe ya Kinshasa ya solo Bekas en sigle. Alors, moi namboka to komona yo pona masolo na tangi misato to banana na lisolo ya moi namboka Tshibala lelo collectif moko ya ba conseil balati penza na nzoto atako ya konzima te que non azan nyongo na bango te bango ba ko sengeta lekana ko dédommager bango afuta bango ba indemnité de sortie na bango. Réaction no ezanini par rapport ya makambo wana. Mais réaction nanga ezate ya nasala réaction par rapport à makambo wana mais nga moko nazana kati ya makambo wana porte-parole ya collectif ya ba conseiller pe ba chargé d'études ya Tshibala ezali Benglish Mubenga soki na lobaka na télévision et dans l'autant na lobaka na télévision wana na lobaka na kombo ya collectif mais esengeli sikonde ndenge boye koluka information na éclairer bino par rapport à ko éclairer bino nazali koloba boye. Effectivement, totikaka dossier na niveau ya cour de cassation. Hein, oyo collectif de conseillers et chargés d'études au nganaza porte-parole. Benglish Mubenga na leka na ba Top Congo na ba chaîne ebele dernièrement na sali émission boyebi ndenge ma solo yango ezali, je m'excuse. Maintenant ezali na groupe mosusu ya bandeko bazali pe kaka lese lokola biso puisque tant biso pe tokendaki ko funda mingi ba boza de groupe. Oui, ba groupe cause à la pe belé mutuna mutu pas zo réclamer na ndenge na ye puisque tant officiellement groupe bandaki moko majorité ya batu na kati ya décret bandaki ko banga na kobanga na bango groupe na biso ezalaki une presque 80 et quelques personnes. Après ba mususu bazilembaki ba mususu soki pe bazwa kanyaka ba mususu pe ndenge nini to tikala ki to réorganiser groupe to restructurer ngo kitoko ndenga ba bonakinga nazala porte-parole biso pe to zalaki surpris to ebi dossier za na cour de cassation nouveau PG azalaki après ma avocat à l'époque yenda zaki na dossier na biso atina ki expertise ya casier judiciaire mais aki tangu batindi mbala moko nomination chef de l'état salaki ya ba haut magistrat nouveau PG alongwe avocat général akomaki nouveau PG oyo babengi Mumba. Maintenant akokaki ko traiter sous dossier te yango to saisissa qui est officiellement na kati ya collectif hein oyo e bandaki masolo peut-être mutu mususu pe akoki ko ya toujours na komboana to musupa zaki kata biso abena na ndenge na ya na komboana toza contre te toza main morale surtout oyo nyonso kombo zo ko se retrouver na kati ya décret. Azali et en droit zoluka droit na ye. Yango dossier musu yaki na niveau ya parquet ya matete kuna na limité ba déclarer ki ba funda ki par rapport ya ba indemnité de sortie tozala bango même moral ba réquisition ba magistrat bimisaki et pesaki buluye ke na kaya kize nde omoni même nga Benglish Mubenga lokola na ba membre nyonso bazo réclamer mingi ba dembeli ba batamisi ma avocat hein to cheka ka kombo collectif ya ba conseiller pe ya ba chargé d'études seule personne oya a commis bête à battre ezali ngai puisque batanginga na bilili batanga na ba radio etangilo mike balobi porte-parole eza Benglish Mubenga kombo eza reconnu na milieu ya Tshibala kombo eza reconnu na tout membre ya IDPS na bimisaki mutu na ngai yango bakanisaki kuna ngande na kendaki na défendre ba droit na bino nyoso.
nazala qui porte parole puisque babiso qui moko bimisi mutute makambo yoki kolala. Alors, tant qu'on a commis bête à battre, cela veut dire qu'aujourd'hui, aux arts recherchés par Bruno Chibalana, qu'on a eu. Parce que bango jusqu'à présent baza ko confirmer na média que non mbongo na bino nyonso ba futa baza na nyongo ya mutute. J'ai été en contact avec le président de la Ligue de jeunes UDPS Chibala, j'ai été en contact avec son porte-parole Maurice Mouyananu, abisinga que non baza na nyongo ata tonga ya mutute mbongo na bino nyonso ba futa yango. Alors eza makelele ya pamba. Quand vous dites que vous êtes bête à battre, c'est que baza oluki savez pas entourage à Bruno Chibala. Merci. Effectivement, dans ce qui réponse na bango tango ke koyoka sont des cloches contraires. Eza droit na bango mais na ko éclairer l'enterre ya bana poto ya bana kini partout balandaka chaîne abiso ya YouTube ya Kitoko yo bazala éclairer. Naza intérêt à koko sate. Naza bête à battre pourquoi? Ba tielinga ba bureau de bazoluka ngai. Bazoluka ngai bazokuta pe na moi ngape naza na bao ba bomba ngasima naza pe na la police yo pe nazaki na bango bazokuta résistance ndozo mona bazo ngate naza prêt soki naza na infraction ba portenga plainte officiellement ba etindela nga convocation na okeko samba pona ni bazozo palpite yé président ya Ligue des jeunes ya parti ya Chibalawana mais azala sincère yé azala ki parmi ku oyo basala ki moko kat na biso petit na biso fiston Fouamba banleva qui est mais hier président Ligue des jeunes ya Chibalawana nde ba ki na matete quelque part asali basali masolo na nde konfamba ba commissaire mikanda po basi mise touche apesi mu Kongo ba bureau de bakangi ye ba bimisi document soi-disant ezwa ki moi une heure du temps ba fabriquer document avis de recherche ba memi na ba services spéciaux qui no parquet à Gombe qui no ekomi no plainte ezala ki collectif te ezaki mfambe consort pona ni bazo sa ba mascarade wana tolobi boy balobi baza na ta tonga ya kopesa bisote mais ko porter plainte ezali droit ya congolais nyonso biso to porter plainte bazala mitema kokita pona ni ba réquisition eye baza ko s'agiter bazala poser to porter plainte soki azana raison plainte yango ko balukela biso ba ko traiter to sali diffamation alors moi na mboka mubenga na kati yote mais na ko biso que selon ma sona soina bango na ngambo na bango balobi bino bato boko réclamer boza reconnu na na décrété parce que na souci na zaki na ko sabino misala lelo bokomi ba un grand lobby parce que aligné qui à mon abino nyos bo militant na UDPS pour se retrouver alors à côté bino na primature mais ceux qui sont reconnus na décret ba pesa bango ba indemnité à sortie telle qu'il se doit alors bino comprenez comme ozaki payer na poche na ye ce n'était normal que l'État reconnaître bino te pas besoin d'indemnité à sortie. Nazo seka ba nyonso ezala ba président Ligue des jeunes mais bango nyonso ba tsa munoko muto azaki proche ya Chibala ezangai vous comprenez kat na ba secret même la nomination na ye ba masolo musu beta manga na yebi ba mikanda musu pe beta manga na pe na tsa mokoloko c'est-à-dire muto ebi Bruno Chibala koleka benglish mo bengazate na yebi makam na zoloba hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Dossier ezali ko poursuivre ba procédure judiciaire, totika justice à la musala na yango. To réclamer que ba futi bisote. Et l'excité que tozanga ki ko 100 francs. Tant to bana ko signer même pour to 100 francs na. To bana ko signer bazo komanine avant sur transport. Mais ndenge yo so moni muto zo salaire ba comme avant sur transport. Premier ministre Morote a futaka mutu na poche na ye. Peut-être ba bana ko sakana bana IDPS ba ebelika ba combattant ba to sanzete ba tanga classe te ba ebelo côté mais nzokande na kati ya ba combattant ba to maele baza ba to bebi makambu bazali neti ba biso to za ba expert na ba domaine ebele hein mais ba yebi yango moi bi ke bozai na décrété non papa eza makambo lukuta to za na décret naza près comment na yo benglish mais na lobi naza lipa na kiko bimisa décret po bozwinga à pied levé na lakisa ki yango na chaîne na Safi TV yango moni bakomi kolela lela basali document ba bengi memo po ba na kati ya memo na bango contre ba signataire mususu baza na kati ya décrété balobi 347 personnes bazo soutenir Bruno Chibala ke bazo ki bambongo na bango mais soko tali ba signataire baza 18 po mona confusion c'est-à-dire au 18 toi neza o bazo lia mwa kanyaka po ba ko bebisa masolo biso tozo s'agiter te ba benga ki biso ba jardinier pe ba balayer
nasi na démontrer ango na télévision lelo pe na chaîne abino naza ko démontrer ango que ce n'est pas les bailleurs na ba jardinier ba funda Bruno Tshibala, c'est bel et bien ba conseiller pe ba chargé d'études na ye tozo préciser a se paniquer te azo bangani alobi 7 personnes ba fundi mais ngana yo ko ebso que toza collectif ngana za porter parole na ko bimisa ma liste na biso mon eza liste et amulai baninga musu pe bazo réclamer gauche droite suka dossier tamba kolingo kata yango na bao baza na ye basola na biso babenga biso bazo kosa ye bazo sepela biso to sala action babendage mike net bazo luka biso po balia tango ekoko moma ya bafuta bato na bango pe bakopese mu Kongo bazo kosa Bruno Tshibala muto alingi Bruno Tshibala ko ba English mbenga zate vienda so na bien te avec petit abo même na justice to lingo même bosoli entre Pierre Petit na Pierre Vieux non na banda etango toza na primature na bande mission moko en plein primature na dénonce ça bakanga ko salaire vi point na ngande bafungola kaka moi miete ya ba 450 bana ko zwana vi point na ngai to beta masolo na pana na ndako na tunaki ye lelo nga na zanine imaginez-vous bana mike ya famille bana na ye batie ba na ba position bazozwa ba mbongo ebele bazozwa ba mituka bino ba miete nga compagnon d'élite tant basenga ka 12 cadres ya IDPS amemaki banani nga nazaki 3e cadre na signa lelo yo soki nga nazalaki na été mais na gouvernement oyo ya Fati na nga kozanga ministre to vice ministre te peut-être boyebi poids politique ozo regretter débauchage conséquence à débauchage le kangio lelo ozo regretter pourquoi débauchage na Bruno Tshibala. Ok, oui, nazo regretter débauchage, puisque nga nazaki débauché te. Nazo expliquer. Il faut éclairer na sepe na question na yo. Nazo regretter débauchage te, nazo regretter nde nazaki proche ya Tshibala na sens nini. Omone tozalaka na ba parti. Biso zaki na ba structure oyo ya ba section, naza président sectionnaire ya IDPS ya Matete. Mais na likolo kuna bika ba conflit ya CC ndenge bandai kozala, ngai vie to bandai ko beta masolo même moral. Ti tokoti na masolo ya basango ti vie Etienne Mukongo Nzoko kufi mais tango ekomi makambu ya koela pouvoir kope eli Bruno Tshibala bon siko kope eli nga nazane mon même moral na osalani na ko soutenir ye mais c'est on a débauchage za débauchage parce que bao bazaki fidèle na IDPS bango le bazan ba konzi ba ko sepela ba ki premier ministre yeba ke masolo bando beta masese kabunde fallait atina de ko donner na liste pour ba ministre ya IDPS bazala. Vous comprenez? Bazaki même moral bitumbezaki ya Tshibala Fachi na Mubake. Tshibala longaki. C'est secrétaire général bandai kotinda mais Tshibala betaki erreur a gangi makele na ba télévision na ba radio ke IDPS bazoya kolukanga nde baboyaki koya ko beta masolo wana. Erreur ezalaki yaye nde conséquences même Dieu donné ba pesaka mission na ba betaka na permanence. C'est-à-dire toza même moral toza ki débauché pour preuve tu le lot toza IDPS na IDPS oti balasala ngana bachakanga président fédéral ya moambana démissionnaka nazalaka na ye étant vie nanga nazalaka na ye étant tozaki na IDPS ya Tshisekedi mais tango offre ya boulot ye to sala ndeni tobunda pamba te po tozwa pe mwa nkwanga tolesa mabota na biso po tozwa makasi ya kobundela mboka. Alors moi Mboka Bolimbisi moke réalisateur nanga coordonne tout na moi question va tous les cas sujet mosusu moi Mboka Benglish Mubenga olobi eza débauchage ezobo na benga ngo débauchage parce que ba o pena batikala ki fidèle na Félix batikala ki bongo na limité moi Mboka Benglish lelo yona Tshibala bozo potana na justice to benga ngoni eza ingratitude na moto apesa ki mosala to ozaka ko réclamer ba droit na yo parce que à mon avis j'estime qu'il faut en Sonia koleka na média dire que le Tshibala il me doit ceci cela vu que Bobanda qui déjà m'a débauché qui déjà Bobanda déjà na ligne à UDPS. Merci débauchage ezanini ba pesio misolo balongoli okoto za la rapport benda ok na primature pour na mosolo pour na mosala pour de bien matériel la na présidence Fatia Zali ba to perdre bazakuna to bien en débauchage. Non, mutum ezala kutu Etienne. Bango baza en coalition. Non, même coalition. Seri wana ezala débauché. On a informé même na moment oyo IDPS ezaki na pouvoir te. Bato IDPS bana ko sala na bato ya FCC. Na wana FCC te MP. Soki yo zande ko nangai. Siko na koboya ubi oza relation nango za mayele. Na koboya ko chona musala poza IDPS. Wana ezali comportement ya ba politique yo bato ba za mayele te. Bato ba mayele ba ebike on peut être na tokoza na parti politique moko metoza ba idée moko te.
hein ngai so na loyebisi yo ko kamwa ke naza parmi les premiers génitaires ya libala ya FCC na cash wana kutu ezana oui naza na photo mukoloko ya na olaction na photo nde babeta ngai naza les rares personnes au bandai ko contredire mokonzi na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba tanto banda ko beta ba masolo akati nazo talisa ye ke boyete mokonzi témoin ga mama Marthe so okei koluka mama na biso Marthe mama mokonzi otunie kaka tangile kombo ya Benglish Mubenga otangeli Benglish Mubenga mwana amatete akoyebiso mwana na courage awebisa yo c'est-à-dire biso toza batu atale oza wapi ieza i o eza o toza batu ya sentimate nde tozali. Alors moi namboka za pena elombe ki sasa solo pena na molobeli na yo. Alors moi namboka Benglish Mubenga to beta peli solo IDPS bien que bolongwa bodebocha lelo IDPS pito pas les coachs na IDPS to koma na IDPS Chibala IDPS Mubake IDPS les peuples IDPS Tshisekedi limité. Alors na IDPS original oh lelo baza penza na pouvoir mbutu ekoti Kabound lelo intérimaire a commis ko nommé. Alors selon les autres bateaux azako longola balobi que non selon ba statut na bino bosala yo lobi otan komba mama Marthe ozaka na le feu Etienne Tshisekedi mokongo nzoko. Est-ce que lelo moto azosala intérim azana droit ya ko longola ya ko nommer to ko remplacer bateau na kati ya parti? Merci na ko éclairer l'enterre ya bateau. Nazongi mwa muke bolobi biso tozaki débauché tokomaki batu ya MP to traisaki IDPS. Mais mokonzi ya Chibala ya FCC za Kabila non? Mais Kabila lelo bazoyo kanana Fachi. Siko pona ni bozonga na ba histoire ya kala congolais bozaga n'esprit ya antiquité. Soki mokonzi ya IDPS asa libala na mokonzi ya FCC et bongo siko mwana ya Kabila oza nani Chibala na kati ya FCC soki tozalaki na ye est-ce que bo sala ngo so problème o eseleki eleki Chibala soki ba débaucha biso te to travail na ye étant tozaki en bonne relation yami balé soki azombongo to yebite mais biso tozombongo te tant que na primature eza compte 40 te tozana sonité tozo réclamer droit na biso pona nini mbongo ba futaka biso eza ya poche mutu te eza budgétisé na trésor public afuta biso ndenge ezalaka te totika ozwa prime te salaire à respectable barème te ya on tozo réclamer autre avantage légaux rentrée scolaire eza prévu ba $1650 ata mutu moko azwa te nungu yaki bazo futa biso eleka kaka bongo ba roula biso yango tozo senga ba droit na biso état au des droits oblige vision ya chef de l'état Fachi état des droits oblige toza benemi ya Chibala te tozo linga tozo ngala ba droit na biso pour kat na ba conseiller pe ba chargé d'étude ba o ba kufi baza o ba kufeli bana o ba bimisi ba na bandaku o ba souffrir bazali par rapport ya motuna na yo ya mbilingezo leka o soki intérimaire ki konomé ou pas bon oyebi que batu balingaka vérité te partout ezala na FCC na PPRD soki batu bazo telemela mabe balobi akomi ennemi ya mokonzi même na IDPS soki bamso ba telemeli mabe atelgomi ennemi ya mokonzi non tozala ba sentimentaliste te biso tolobi tozali école ya Etienne Tshisekedi et sengeli to respecter culture ya ba texte to tyango en application soki kutolandi effectivement soki Kabunda komaki président intérimaire bon ezaka moko exceptionnel hein soki tozongi na statut ya IDPS il fallait collège il y a 3 structures et konza pendant 30 jours après ba organiser congrès extraordinaire mais et ça congrès singa misoloté ça demande de moyens congrès to kenara dernièrement na IDPS singa misolo belé fallait penser qu'on réorganise en IDPS diaspora baleka na ko ya ko participer na congrès comme ce fut la fois dernière congrès singa misolo mais n'a qu'à force majeure sur misolo ezate ba ki ko limiter ba participer à congrès deuxièmement toza déjà parti au pouvoir il suffit cotisation ya ba dignitaire ya parti congrès ko salema mais to koti na kati ya polémique wana te totalisi que réalité nge salama yango wana lokola peut-être ba décider ya parti ba mona ke le kabongo te ele kana intérim c'est mieux mais un intérimaire azan na pouvoir ya kozwa ba décision mususu te si même ba décision ngo nani ba mabe oyo bambeba oyo muto asali ezali grave quand même il y a disposition moko na kati ya règlement ya IDPS
pe na statut ya UDPS que mutu moko te bakoki kopesa ye etumbu soki a présenté ba moyen de défense na ye te. Mais là, vous observez, le président Aïe a sanctionné d'abord Guibao, pesa qui est en s'exprimer, a sanctionné Jacquemin, to comme il est pas Chilumbu, bazo ko présenter moyen de défense te. Pe moyen de défense wana mutako senga bango za président intérimaire te. Président intérimaire étant mon conseiller exécutif. Ce qui a observé Mbeba a coupé sa dossier dans le conseil de discipline y a parti. Conseil de discipline est convoqué intéressé, bako talisa makambo yo ba fundelie, bako pesa mikolo ya ayako samba, ceux qui ont raison, ba la veille, ceux qui ont tort, ba sanctionner nga yo naza victime, y a ba sanction irrégulière. Il y a président fédéral Mathieu Kassanda, hein? Mais si on a un match sérieux na Chibala, ezalika ba contingent ba jalousie ba mitema mabe o ezalaka na ba parti balinga batu malamba progresser te batuka makam mabe ya freinage nde bazana grapo balia bambongo bayiba bambongo ba pesanga suspension pa Mathieu Kassanda à 2 reprises na longa ye puisque na kotsaki recours na conseil de discipline tant ba statuer na ba dossier ba monike ezalaki nango mais là peso ba ils inventaire du genre qui Kabunda aza intérimaire Kabunda golongolanga te moi mon pas ko tsa recours ezate na orgueil wana okwei parce que zana oyebi c'est la raison na yote c'est comme on le constate chez Paul Chilumbu il ne fait que passer à la télé dire que non akoko longwate mais est-ce qu'à côté recours de lobby qui non ko tsa recours en bonne et due forme. Merci, mais avant, bien sûr, Makambazolo Babro, nazo éclairer ndenge sengel Makambo ezala, nazo pesa pe conseil indirectement ndenge sengel mutua se comporter. Effectivement, d'abord, est-ce que ba modifier statut ya IDPS pour président ya parti ya bana sanctionner directement? Ba modifier congrès quota quitté pour ba modifier statut, il faut congrès quota ou bien à la force majeure. Et ben officiellement que le président a modifié. Mais je ne pense pas un président aïe a modifié sa statut puisqu'il a un pouvoir totalitaire. Yango peut-être Chilumbu a makele wana puisque a monique procédure est biaisée. Il fallait dossier les cas na conseil de discipline, il peut présenter ba moyen de défense, après peut-être va sanctionner. Maintenant ce que ils a le rôle système ils comme d'habitude ba dédoublement, ba créer dédoublement. Or il fallait ba fanda na kitimoko. Baluka intermédiaire, bas solo là pour partir à chef de l'État, et ça quand même mal réputé na katia bablo ya buzo bezo salama oyo, et ça malamouté puisque Chilumbu na kwenaye azo se mon ara porter parole. Ope ba kokwa naye bazali. Côté mususu ba kalenga bozolo bana, oui, bango pe ba koloba ke ayi a nomenga e bakosala. Mais est-ce qu'il des personnes azo profiter nan? Il des personnes azo perdre. Ça ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut? Yango nazo senga sagesse ya chef de l'État et agir pour tokende liboso. Malgré azana souci mingi ya makambi ya mboka pour mboke kende liboso, mais ata la peine ndaku naye soki ndaku ezozika. Et papa il faut azwa les devant pour na koboma moto. Ba makele mususu wana oyebi bitumba bandoki bakotaka te yo mwana moi bandoki bazobunda yo ebi elo bawelele na butute maka musu basalana bayebi makambo azoluka mais basali IDPS te pour batu nyonso bakoleka bango nyonso bakoleka IDPS koleka te na yango to bebisa bien commun to parti ya munene oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikeli bisote yango bacha mai bacha na se bamela bacha mai na vinyo na bango bameka kosola ba revoir elo nini sila kate elo ni babongisa kate babongisa. Alors moi namboka benglish mo benga to kota bongo lisolo troisième lisolo ya Kamere o azana prison mais avant na tout nomboto na kobake moi namboka benglish lelo ata koza mokonzi ya Bilombe ya Kinshasa ya solo mozana makila IDPS parce que tango koloba to ko sentir oza ko maîtriser statut oza ko maîtriser le lengeni ba procédure et ça les rapport na moto za la sanctionner donc oza toujours na empreinte wana ya IDPS otikala nango alors lelo bande ko UNC balobi ezali IDPS na ilongo ya bande ko FCC nde bazana sima likambo ya Kamere réaction na ezanini tango ko kabongo ke bobi ke no IDPS e ko futa mbongo ko futa misolo na bato pona ba finira Kamere mo pona Kamere a se présenter na 2023 te bango batika na bibonga wana penza ya solo.
Merci. Eza distraction, wana eza makambo ba benga ba spéculation, ba rumeur, un intellectuel, pas un politique akoki kokota ba bloc. Ba cadre, il y a eu un sinde ba kuba bon. Non, moi que mutu na politique ya Congo, même ko jotango ya kia to mona ke mabe mais ba vérité muso andolo ba par rapport à ba Congo ba politique congolais eza ya solo. Ba politique congolais ce sont des commerçants, ba politique congolais ce sont des tribalistes, ba politique congolais ce sont des Yankee. Elle a eu pouvoir bosani même bateau yaye a komi ko benda o yaye ya pembeni, c'est ça les comportements. L'IDP c'est bosana ba militant mais ceux qui les parlementaires debout. Mais les lots ceux qui bato bazo se retrouver te bazan a droit à réclamer. Hein? Ceux qui bakotsa qui ba liste, ba moni ba liste ba ngo ata komo zo benda mate ba benda ba kombo na église na ba famille na ba gauche droite ba ko réclamer. Yande biso peut to réclamer ba salaire na biso pa tibala. Bazo mona biso mabe mais za droit na biso. Molobi na za na maîtrise ba thèse mais ba msupe bazu ba chance na IDPS ba ministre. Mais ba bandi baza na expérience à IDPS so biso to za la ngote naza na 28 ans d'expérience na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na bandi IDPS trop jeune. 28 ans. Toujours na makanisi par rapport on dit bafundi bino kono IDPS eza na sima ya dossier à Kamere. Nazo koma na kimite. Na bandi koloba na kimite. Na bandi ko zonga ndenge biso pe ba diaboliza. Mzoke eza bongo te mingi bazolo bake président aza sima ya bengi shumu benga mais noir aza sima bengi shumu benga ngo azo ndima ko affronter Tshibala. Non, je suis courageux, vacciné na vaccin ya Etienne Tshisekedi. Il a été ibiso vérité, a été ibiso abat la paire ndenga nazo ko appliquer dossier Kamere. Bon, Kamere soki a tilelo ba benga présumé détourner. Mais par mesure d'enquête et de sécurité, il y a fuite peut-être des alelaka, ne ba bombier ba benyango arrestation provisoire. Jusque là na ba condamné définitif te. Mais soki ba kangiye ba dossier ezali, beleme ezali, ba msu ba témoignage ezali. Yango jisa osala musala tozana confiance na justice na biso. Siko so Kamere azana mbeba. Il faut qu'on lâche sango IDPS. Il faut qu'on lâche sango. J'ai un bino parce que bolingo to ça en fait. Nazo tu na kota IDPS ozana makila wana. Pas bezaja IDPS parce que alingi koto ça accord ya Nairobi te. O ba okanaki na 2023 Kamera kozwa présidence na 2019 18 eleki Félix est en présidence. Merci. Accord ya Nairobi ezaki accord ya individu. Hein, individu président Fachi, individu président Kamere. Ou bien sûr, on est Mati Félix sa présidence. Nazokoma, yangote, yangonde sungi que quand même tous appena candidat na biso ba appuyer, mais Mati si était puisque ceux qui Fachi a commis eza force ya IDPS, eza force ya peuple congolais linga ki changement, eza pe bolingo ya Kamere ndenge asangana ki et a participé. Mais la c'était kaka eza que présence ya INC nde sali Fachi a sali puisque pour politique nini na lobby na sur terrain effectif nini IN Saza nango koleka IDPS. Et ça te wana eza ba distraction. IDPS na IN Saza na problème te. Soki Kamere na Félix Tshilombo bayokane ke mandat moko. Mais soki IDPS aboyi, hein? Même na monde entier so mona président na mandat moko. Mais soki IDPS aboyi, alobi ke to boyi Fatia sala demanda. Après tu ko soutenir Kamere demanda mabeza wapi. Mutu asalaka deux mandats. Botika mwana mboka loko aza déjà na élan ya bien. Après mandat oyo, aza na ba difficulté mandé koya pour afandisa masolo. Soki balingi mandé koya ya fana na pembeni. C'est que kabal musu eza quelque part. Soki ba bete masolo bango mibale ba sola ki bien te. Soki batuma ebele ba koti ba pesi éclaircissement to lumière eza mabete. Ndenge ba kangi ye kuna ezali IDPS te. Misolezo tambola te po ba diaboliser ye. Justice na biso eza na indépendance nango. Sengeli sala musala na yango na ndenge sengeli so Kamera za innocent il faut pas bimisaye mais ce qui a mérité boloko na makamba tangi et sengeli bakanga ye yango azo senga pe basambisa ye d'une façon officielle batu balanda yango ntina na RTNC so kaza na ba raison na ye problème ezate eza droit na ye so kaza na ba makambo linga tanga eza liberté na ye c'est bien ba pesa ye temps il y a se défendre tout ça déjà na kati ya état des droits so kaza na raison et que ba coupable musu bazali ba frapper ba coupable mais so kaza na tort azo sa ba gymnastique wana justice ko tika eka place azali mutu moko teza na IDPS sepende Kamera za na boloko
quand même Kamere a une grande personnalité pour Namboka. Kamere a joué rôle moko pondérant pour la élection to électorat ya Fachi. Et ça normal. Kamere azalaki collaborateur moko influent pembeni na Fachi, mais oyeye. Et ça le roi na kati ya état de droit. Papa na yo tché ministre pour yo za président Ayibi. Okotike pas za papa na yo ego balukela yo baloba kese ko tiki papa na yo komi deux poids deux mesures. Malgré Kamere aza ami ya Fachi, aza collaborateur principal ya Fachi, dirkab na ye mais oyeye justice azoluka éclaircissement justice ndeko sala biso. Voilà, merci beaucoup mon amboka Benglish Mubenga, président Bilombe à Kinshasa. Tokomi bongo na masuka maso na biso, to betango na je crois que to la dernière fois té au fond de porte prochainement, to betango prochainement. Merci Benza ko na mtuna na biso mon amboka. Merci ngamu na rosepela. Na sepeli neboye eza liboso et aux ala soukate to bando travail. Merci. Alors merci beaucoup très chers internautes, merci à tous nos internautes, merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné. Voilà, c'était un grand plaisir de vous revoir encore. Tokomi na suka, tomonani bongo na mikolo ezali koya.